Voilà, merci beaucoup chers amis. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Voilà, c'est moi Betty Massengou, hein, donc la journaliste internationale et professionnelle. Je suis là. Nous sommes dans la commune de Lemba, Lemba Terminus, quartier Molo, sur l'avenue La Source. Donc c'est vraiment déplorable, hein, donc et ça la passe koyoka komona pe en plus ba maman bozoyo ki sabiso ba maman Sony soit disant ba maman ya Kingabwa. Donc ba maman Kingabwa ba komiti koyiba na kati ya Lemba. Toza na boutique Lavodi et sa boutique moko awa vraiment était que la kaba ndeko ba sa koto yo ba article ya boutique et pas ndeko na biso Simo na tatu kolo boutique. Alors ezana deux mamans o batambola na bana la bango mikie ba distraire muta boutique ceux qui batambola na envoûtement et tona kindoki ba yiba na sorcellerie on ne sait pas, mais ce qui est vrai que ba yaki ba distraire de qu'on a biso ateka na boutique à Simon et moi na mukia na koti ya yibi sac ya mbongo 2,4 millions. Moi la mukia bandi ko kenango alors de qu'on a biso l'air conscience et akangi mbongo alors ba maman na ba na la police ba na souciato ya La Source soki ba policier ba bimisi bango tokozwa bilongia ba mawana po bomona ndenge nini awa na commune ya Lemba ba mama ba uti Kingabwa ba eko iba. Et ça vraiment Sony makasi oyo ba kontina biso il faut batelema batala no ki moyibi oyo vraiment population ezolela. Alors bolanda ba image boyo ka bande kone ba lobby oyo bazala ki na terrain ndenge nini ba lobby. En tout cas triomphe, merci beaucoup mon frère Gilito staff ya Moro donc ba lobby Linda Castro poisson magique. Merci beaucoup les chenaux d'Af Mubama la joie de Pichuna na kata France bande ko botala image o même libanda mboko même awana Kinshasa et koleka na ba chaîne o elekara awana kin et puis na JTL journal télévisé libanga bolanda d'abord bandeko bazala kinde ba expliquer ndenge nini ba mama Kingabwa ba eko yiba na awana commune ya Lemba na boutique Lavodi. Merci beaucoup. Kende ngabi ko tika bango te zo bango tika bango la police ba kanyi ba lingo tika ba ke poani kanga bango ya ba kanyi ba ila bango awa boya na mama ni bien ka ko la baki ayibi se 2 millions se ka mbongo 2 millions 400 ezaki boye moi na zo teka baba zaki 4 mususu atemi libanda mususu akoti la 4 azo kwa mtasomba wili moi na bazo sala kwa tekela bango moi muke akoti la 4 taka akoti la 4 abimise ka mbongo taka akoti ka abimise ka mbongo alinga kena se ka mbongo na bi mbongo baba kitisi mbongo ale moi nga bandimba moi baba ndimba baba bateba ko balika ka wala baba bakimi siko mama ko balika ka wana mama ngati ka baga ngako tia moto tebona la police yanga si bango atebona la police papa oyiba tendeni chef est-ce que explication na yo on mona ki sen ndenge leki to esali ndenge ba mama o ba yaki 4 personnes tango ba yaki 4 personnes 2 personnes bakutana na kati ba bengi muto abando tekela bango abimi libanda tango abimi libanda na mwana oyo ya bebe wana ke ya zimbongo tango zimbongo mwana koza na ba age 8 ans ayebi déjà koyiba tango babimi déjà na mbongo Saint-Esprit pensa zu mwana mobali wana biso to kasi abimi boya kangi bango na sac mbongo 2,400,000 2 millions bazwe le côté ba mama mibalo bazo yebisa mwana na bango azala na kati wana kete yaka tokende biso to yebite mwana mobali wana akimi na miso na biso ba mama on dirait bazo yibana bakisi nde bazawana bango il faut aller bakende kasi ba mama Kingabwa ba miibi ko il faut aller bakende ko nde bazawana l'état sala musala na tango na komo mona basi ba komo yiba basi kitoko boy na kama fo ile kelinga fo makasi Bonjour. Est-ce que tu as mon saint et salamaki aux Nazaki Nazaki Namoko. Bayibi Mbo,
kasa boutique na biso. Ba miyibi. Ba maki ngabwa. Bayibi combien? Nebi montante ba yibi mbongo ebele. 2,400. Pour le bâtir. Yana molia. Ya loba. Bonjour d'accord. Tumuni kaka tu na maison pour toujours kaka oh ba yiba c'est le maintenant banano explication claire toujours tu bâti. Vu que yom to salaka awa. Na salaka awa. Ouais. Ba maman na mi balé baye na jeune garçon na petit moko boya mobile boy. Baye ba sombi market moko awa pas petit. Sikoyo mwana na koti na kati ba maman mi balé na oh nani na mukolo boutique Simon ba distraire en attendant opération ça la malakati et tant petit ko sutoka sa zumbongo a tena market to somba kiao ko bima so ko mikaka awa pa petit arrivé à botoli mbongo azali pe maloba oloba ola ganga take no ba miyibi atika lisko moi panique mo ekangi oh na tuni nini aya bimiselinga mbongo esaki 4 bord ya boy na mois de demi 4 bords ya boy ya baya swana penza hein 2 millions soki 400 tant on l'axia akangi yango akotisa ah bato mi balo ba maman mi balo kotika bango te faut ba kanga bango ah de vieux yes ko mo epsa ba maman na allez bolongo aboken ah bino baba mi oh 2 millions 400 oh aïe c'est ce qu'on y a petit c'est moi c'est ce qu'on ba maman bino bossa nini bolongo aboken bino bolongo bakende te ba oh il faut bakanga bango kaka ndo mo ba komisi bango place wana mais nazoka bazolo bakeza mama kingabwa ba sabe na mama kingabwa ba maman ndé misala na bango ba maman kingabwa chaque fois to mona ka bango kana molieur bon na yo kopesa conseil nini pona ba maman to ba jeune fille mangba sala ou est-ce que ça bien pesa ma base ça mis conseil ni to kopesa lokola ba maman age na bango ba iba ba sala ba fanti conseil ni to pesa conseil ni to pesa pona nga bakende pe kanyama ka sese basala ka pe bilanga ya troupe ya age na bango po boye bon chef yo ko baksa nini par rapport à on s'est passé OK ba maman na ba besko ba teka ta mai ba matembele ba maman musu ba teka ba mapa ba la muka tango ba ki teka ba mapa ba luka mbongo taka ba jeune bisone ti ba ba montar to luka mbongo siko ba ba yana buluke ba iba ah maison na biso ta o petit na biso to za na e azane calme mais ba yana ba esprit amuyibi ba ibela ye mbongo po ba pese be eza bien te mama yo ko koloba nini parce que pona bandeko na yo basi mama yo sala o eza bien mama papa eza mawa ndenge za ndezi biso ba mama to kisoni nesinga na za mama na commissionnaire misala mibali mais na zo sala na bo na ko yiba mais ba on bazo yiba ba ole exemple la ngaite batika moyibi yo banini yo sala ngopona baksa o ngana baksa zaki to mona ba jeune bazo dépenser mona ba mo ba bena ba bombe mais ba yibite bazo kanga ba ba kekanya makasisi siko kanga na age ba mama o ba mama mikolo ba yibi penza mbongo ebele awa te bango kaka il faut ba kende batika bango te faut ba kende kaka ba lemba vraiment soni makasi sai biso ba lemba soni na lemba mama bongo salata biso to bango te so ba oti kinga bo so ba ko yibwa mutu vraiment est-ce que c'est vrai et cause vrai est-ce que un maman lemba vraiment pour na lemba biso anyoso okuta mutu mona ndako mo eza un coup valet mais famille bazana po na poto maman lemba jamais akosa maman bon mais ba kende l'état ça musana et bonjour papa boni santé bonio naza très bien santé za bien est-ce que yo zala qui on a présente oui c'est passé comment ba yibi combien ba c'est n'est pas toujours grave explication ba ça qui va c'est passé comment bon toza na quartier molo na yebi eza boutique ya ba petit na biso to somba biloko quartier molo commune
ya Lemba. Nazaki de passage na moni batu batondi na Susiat. Na tuni eza problème nini ba yebisinga balobi ba mama kingabwa mibale ba distrait petit na biso oya teka bazui mwana moko ya mukia mubali ba koti na kati ye azui saki ya mbongo ezaki 2 millions de francs congolais. Siko ye 2 millions 400. Ye petit wana azui mbongo abimi siko ba mama wana tango basombi semun ba bimi ke ba kenda ye petit wana zongi na butuki atala sachet ya mbongo ezate. Alors tango amoni boye omusu mibali bakimi mais akangi ba mama mibali ya minene bango bakalaki porte ko baza minene bakalaki porte de façon que yekuna amonate. Alors ponanga ba mama ya boye esengeli bakenda na prison parce que nga naza victime ya ba mama kingabwa jour moko bayibanga na sac ko banda terminus ti super ba bendanga sac na yebite bazala bakis bato ya boye l'état il faut azwa bango en charge pour na moni ba mama na bazo bomba muso azala ba cicatrice donc conseil na ko pesa na ba mama na esengeli bateka ta mapa parce que ça passe ko yiba moto 2 millions et quelques na pasi otozo mona mikolo na mboko. Alors eza bien terre pendant nga il faut baleka na molière ba mona bango ba cibler bango bana na bango ba famille na bango ba mona ba mama ya boyi en tout cas eza mawa mingi tala kutu talaka tozui kutu na bana bazui moyen to sepele eza te pona ba mama oyo naka ba mama oyo ba miyibi eza bien te esali biso soni. Merci. Bonjour. Précisément à dans la commune. Awa tozali na commune ya Lemba, plus précisément na quartier Molo. Awa na telemi awa naza na liboso ya bar ezaki célèbre ya Moro, eza entre la source na veni Baumbu. Bona kamoro se passer ba bisi biso ba mama ba itigo yiba mbongo se penene ni mais explication claire notre éviter. Donc te ko tuna yo sala ki wana ba ezala c'est passé comment ba ça bon biso moko ndenge toza boye ngai personnellement bauti pe ko escroquer mwana ya grande sœur na ngai o nga na landi kana ba mama o akingabwa oyo en tout cas prière na ngai ezalaki ba escroquer lisusu koto po bakanga bango donc yango mwana wana za na classe na minute oyo soki azalaki alingaka ya patala bango donc ndenge baza soki eza bango po mikolo oyo bamama akingabwa baye koto oyo tro na quartier Molo kobana terminus ti koto oyo bakomi koya koyiba mwa mingi bamama oyo akingabwa donc ndenge baza wana il faut vraiment ba mériter vraiment sanction na bango par rapport ya loi na ba acte oyo bango basali nazoloba tant que juriste vraiment na kosenga na la police alandela makambo wana po batika kosala ba makambo wana baluka mbongo ndenge ba mama msu bazoluka mbongo ba mama na biso bazoteka mwa ba Thompson mwa banil baluka mbongo batika makambo yako yako escroquer batu yako yako yiba batu ona koka kolobango wana. Merci. Voilà, merci beaucoup. J'ose croire que Bandeko Bolandi image de batu balobi par rapport ya ba mama oyo ba mama kingabwa ba mama bazo yo kisa ba mama soni donc ba mama oyo bazo fingi sabiso ba mama misale sebele mama oli okota na kimoyibi oli oyibaka kota ta bandoteka mai kota bandoteka ta mapa. Ezala ba mame belé babima à 5 heures ate basene ya mapa na mutu ake koteka bana bazo tanga lelo to moni bana diplôme to so bako kalate ba mama musu batangisi bana wana kana mombongo ya mapa na mombongo ya makala na mombongo ya ba Thompson yo mama ke koma moyibi ozo fingisa no mobali na yo ozo fingisa pe bana na yo donc ce n'est pas bien ba mama kingabwa botika eloko oyo vraiment toza awa na commune ya Lemba na Susiato ya poste ya la source bisika oyo kimoyibi ba mama oyo ba uti ko kanga bango baza awa donc tozela bango ti nyonso ba kobimisa bango soki ata na commune to kokene to filmer ba mama oyo to lakisa na population to lakisa na bakonzi na chef de l'État amona lolenge kimoyibi eza ko salema en tout cas bakonzi forma fo bataka bato maboko afin que population efanda na kimia. Merci beaucoup, on se retrouve déjà à la prochaine. Au revoir, merci.